Yo mona banal. Est-ce que kota rapena na YouTube otali banzo ba fali bande bande tisuka. Tozela kabati ndelongo. Oza ko mikunu saka ngana zaka na fali. Ngamona banal. Osala ka ni pona fali pupa. Musique a fali pupa za su musique ya banalité. Fali ye mona banal ya zala na biso. Manque d'organisation. Donc, bino ba fan na fali pupa. Tellement vous êtes trop banal, vous êtes trop ngana kola na fali, ngana beta bale na fali, na beta bil na fali. Fali pupa za suna tawana te. Yom do beta bil na fali. Tant fallait que écoute na air Kelly yo zaki. Zela nanu service wala ko lobate ti lelo betaka. Ba mise mususu na ba betaka te. Mais pona nini makamba fali pupa soki boza organiser ngona mboka o esala kampiaka. Po boza miyibi. Boliaka ba mbongo na sima fali. Boliaka ba mbongo na koma fali. Donc fali pupa autozo kao na kaza mboka oyo. Ba fane hérité ba beti ba wario na mboka oyo. Pona nini? Ba wario ba na organisation te. Fali Aza, les seuls musiciens bêta concert ya 50 000 kwanza na Angola. Banda ngole banda. Na lo batelem sous na dollar pour dollar et matio et qui ti soki ndeni. Le montant on a 50 000 kwanza. Fali pupa. Fali pupa les seuls musiciens congolais wa beti na Angola na tena na Kilamba. Vous avez la gravité artiste. Lem subino boke nakata nga David na concert wana. Siko muta bongo azo beta ba concert ba place bongo o kutu ba ngole na ba ngole baza. David nga za kana Luanda na sabino vérité fali pour baza les chèques na ba fan na niveau mora oyo. Bobo ya ngote bo nimela ngai. Fali pour baza les chèques na ba fan na mboka oyo preuve ne botala ba barbecue ya les 20 ya Tokos D botala ndenge legaki wapi ba fan ya Fali Pupa. Comment ça veut dire Fali Pupa aigle na niveau na ye asali bino vidéo pour ça la barbecue ta bossa ka ba vantir botuka ba show bossa ka ba vantir Fali Pupa bena sumi azu téléphone na ye selfie ye mo ka filmer asali vidéo ya bengi tous les warriors à Katangola boya na palanka na vieille pipo pour na barbecue Tokos D mais ça limpiaka bomono ndeni na vidéo erkelinga ngazali na kwana na bena Fali aye po asola na ebise no te ngana Fali Pupa na zamona bandali beta na featuring bana bandali bomi kosa na te boza trop de ki bandali ngana bozo sopa Fali na mboka oyo. Bozo la biso ki bandali na bino na Angola ezo simbate yanga makambo oza le simbate Fali azo la le chèque na Angola carrière Fali e simba mina bana bandali te bota eloko wana na mutu na bino Fali azo beta Côte d'Ivoire combien de bana bandali bokotaki hein Fali beti na Côte d'Ivoire combien bana bandali obozaki kuna bokotaki. Moi, na bandal ni nazana ngola o akabela Fali ata $50,000. Biso nyonso to zaka so Fali ye to na kuna biso nyonso bana bandal na bana matete to la na kuna to bete matolo. Place so Fali azana minute oyo. Bozo mwana moka bandal, bozo mise moka bandal. Tellement ça d'esprit ya bana bandal. Bozo ya koma Fali Pupa. Soko okoka. Po bino boyebeka wite ki bandali ke bozo misie moko oza na Congo wana bozo mona bandali moko boko misie na place Fali Pupa soko okoka donc bomi kumisa te esprit ya bandali ngom de sala Fali bongo te ko sabino ezaki Fali ayena ki Fali na ye mais Fali Pupa beta concert on a combien Fali beta concert 6,000 kwanza billet mati en veille à concert. Puis là, niveau artiste, qui est artiste. Comment ça fait dire que je Fali Pupa à la barbecue dans Mboga au Tanzanie. Et ça Fali Pupa, je beta awa lelo. C'est pour cela que Kangi Banzela.
jeune wana obina munoko na ye Fally Ipupa noe kwa kepso ah pardon congolais jeune Fally Ipupa aza muta pamba pamba te angolais s'il vous plaît azo reconnaître munena Fally aza angolais azo reconnaître munena Fally mais yo congolais oyina Fally mais Fally asala eloko te donc pour ça kaloka muta faire donc yo nyonso Fally le karaté. Merci beaucoup, mes fidèles Internet. J'espère qu'enseignellement vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission on est sur www.idéologie TV avec David Wembe. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Dans l'actualité, il y a Angola, il y a Salaki, Mission Yaki, ce qui est Angola, précisément dans Luanda. Et ça la idéologie TV. Merci beaucoup na abonné na biso tout. Merci na batutu o ba compagnie ba émission ya idéologie TV et merci beaucoup na batutu o ba sala moi ko partager ba émission ya idéologie TV moi ba j'aime bo tsara moi ba commentaire wana et ça la biso bien. Merci na abonné na biso tout. Donc bo zala fidèle na idéologie TV marama bien penako et zala awa. Merci na équipe moi ma idéologie TV hein. Donc to kotia na sika donc nzambe mo ka yebi to koloba loba mingi te donc tozana bino bena ensemble na yebi ke ba meilleur vie na bino na repesa ngo na suka 40 ndenge nzalaka. Actualité nous oblige à rebeta lisolo ya les Warions. Donc les lelo pena David Wembe na tali sinon moi mandoki kota ba les Warions. Na zolo be la Fally Ipupa te. Na osimba na nga Fally Ipupa te po talaka aigle. Na osimba na nga aigle te mais na zolo be la ba les Warions précisément ba oyo bazaka na kati ya Angola précisément na kati ya Luanda ezalaka non ni na bino to sola non ba Warions ya kati ya Angola bayoka na kate ba Warions ya Luanda bayoka na kate bazana kiminene leki bango to entre bango na bango. Donc babudanaka entre bango na bango, bafinganaka entre bango na bango, bandimanaka te entre bango na bango. Na ebite loka nesi na Angola awa, na Luanda awa. Tozali na ba playboy ya Fally Ipupa, na ba fan ya Fally Ipupa. Donc quand on parle de fans ya Fally Ipupa là, tozomona bana ya bandal bango nyonso. Bana bandal bango nyonso, bango ne bazaka ba fan ya Fally Ipupa. Et bah playboy et qui parle en côté donc on aura play on aura muta swag l'aura abonné on au continue on aux playboy ya Fally Ipupa nangola baza sikoyo ba playboy ya Fally Ipupa na ba fan na Fally Ipupa o ba kola na ye o ba fana na bandal o ba fana sugi wapi o ba beta bili na Fally o bango ba banda na Fally na ba fan na Fally Ipupa na ba playboy bayoka na ate so bayoka na ate pona nini so ki bino nyonso bozana ka po pesa force pa Mobutu bino nyonso bozana po pesa force pa aigle donc botsa ba aigle te ne liboso boyoka na ate po ani boyoka na ate po ani yanga bozo mona makamna bango zo simba te na mboka oyo nga za na Luanda na yebisa bino vérité Fally Ipupa za le shake na ba fan na niveau moko oyo bobo yango to bonimela ngai Fally Ipupa za le shake na ba fan na mboka oyo preuve ne botala barbecue ya le 20 ya Tokos Day botala ndenge legaki wapi ba fan ya Fally Ipupa ba fan ya Fally Ipupa bozaki wapi comment ça fait dire soki ba playboy ba organiser événement moko pona Fally Ipupa bino ba fan na Fally Ipupa boyate soki ba fan na Fally Ipupa ba organiser activité moko pona Fally Ipupa ba playboy ya Fally Ipupa boyate pona nini to mona makambo wana pa héritier te to mona makambo wana pa bina filete bina filé mais makambo wana to mona ngo te bina filé ba sangana bango tu bango kutu baza bata mabor baza bata ba pétrangol baza bata ba kuka bata ba kasenda bata ba ville mais soki komi activité ya bina filé bango tout ba sangalaka pour ba pesa force
na artiste na bango biso pe bato ba songi so to pe na image boye to pe na caméra to tsewana et pesi makambo mais makambo nazoloba oyo et pas Fally Ipupa ezalaka te pourquoi Fally Ipupa fazala aigle partout na niveau ba fan po na ndenga mabete to sola na bino penda pembe Fally Ipupa za danser na mboka oyo Fally Ipupa na ngola za danser na ba feti oyo biso to kendaka na ba mboka oyo na bangola ya bangole bango moko mopa o mtabetaka ndombolo chamukwale loi yango mtabetaka ezanga te na ba feti ya bangole oyo so fe na biso awilo longomba yekutu dans tous les deux chansons na ye wana donc ezana makambo na mboka o tilelo troisièmement Fally Ipupa zela nanu service wala ko koloba te tilelo betaka ba mise mususu na ba betaka te mais pona nini makamba Fally Ipupa soki boza organiser ngona mboka o esala kampiaka po boza miyibi boliaka ba mbongo na sima Fally boliaka ba mbongo na komba Fally bokota place moko boye boss moko apesi bino mbongo po bosala barbecue Fally bino bolie mbongo bosali Fally makambatina te comment ça fait-il pour organiser que tokos des obima les 20 ba ya faut ba kutana ba beta balé après balé ba gende barbecue bata Fally ba koka ko beta balé te mais pourtant que esengaki bo beta balé bo koko beta balé te poani manque d'organisation donc bino ba fan na Fally Ipupa tellement boza trop banal boza trop ngasuki ngana kola na Fally ngana beta bale na Fally na beta bil na Fally Fally Ipupa za suna tawana te yom do beta bil na Fally tangu Fally akekutala na R Kelly yozaki yomo na bandali o contribuaki na nini po Fally asala featuring na R Kelly yomo na bandali est-ce que kota pena na YouTube otali banzo ba Fally bande bandeti suka tozela ka batinde longo oza komikumisaka ngana zaka na Fally ngamo na bandali osalaka nini mpo na Fally Ipupa musique ya Fally Ipupa eza su musique ya bandali te Fally ye mona bandali yazala na biso boza trop ki bandali kaka na monoko na bino Fally Ipupa tanga sali featuring na Olivia ki bandali amemaki ki bandali pa Olivia to Olivia yebi bandali erkeli ndenga zali na kwana na pena Fally aye po asola na yebi seno te ngana Fally Ipupa naza mona bandali beta na featuring bana bandali bomi kosa na te boza trop de ki bandali yangana bozo sopa Fally na mboka oyo bozo la biso ki bandali na bino na Angola ezo simba te yanga makambo bozo la simba te Fally azozalaka le chèque na Angola comment ça veut dire Fally Ipupa aigle na niveau na ye asali bino vidéo po bosala barbecue ta bosala ba ventire botuka ba show bosaka ba ventire Fally Ipupa benda sumi azui téléphone na ye selfie ye moka filmer asali vidéo ya bengi tous les warriors na kati Angola boya na palanka na vieille pipo po na barbecue tokos de mais sali mpiaka bomono ndeni dans la liste ya bato basala ba mpiaka na piscine palanka Fally Ipupa dans ce document tanga ba show Fally Ipupa za le chèque show ya Fally Ipupa to barbecue ya Fally Ipupa yango ndem za le chèque na ba barbecue to na organisation tout oyo salama na kati ya piscine palanka poni bongo po ngana za peta Fally Ipupa na makambo nini peta Fally Ipupa na makambo nini ngana za masa Fally Ipupa na makambo nini bino tous so bomoni Fally Ipupa bobenga ke vieux bomo benga présent bokoma complexé devant boyeba ngote bino tout wala boloba bokola na Fally telemaka bobenga ke Fally bobenga nani vieux tade bokangama bokanyo na présent siko soko pesa ya valeur wana pourquoi pas na makambo na il faut pesa en valeur oza nani soko zate na makambo Fally nde salini carrière Fally esimba mina bana bandali te bota eloko wana na mutu na bino Fally atobeta Côte d'Ivoire combien de bana bandali bokotaki Fally abeti na Côte d'Ivoire combien bana bandali obozaki kuna bokotaki
Moi na bandali ni naza na ngola o akabela fali ata 50 000 $. Biso nyonso tozaka so fali ye tozalana na kuna biso nyonso bana bandali na bana matete tolana na kuna tokebete matolo otika distraction esprit bandali et contribuer logo te pona fali pupa pour fali pupa soka teki bandali o ndenge bolobaka na e remema e place moko te po place o fali azala minute oyo bozwa mwana moko bandali bozwa mise moko bandali tellement ça l'esprit ya bana bandali botya ko fali pupa soka okoka po bino boyebi kaka wite ki bandali ke bozwa mise moko o azana Congo wana bozwa mwana bandali moko bokomisa na place fali pupa soka okoka donc bomi kumisaka te esprit ya bandali yango mte sala fali bongo te ekosa bino ezaki fali ayena fali na ye esprit ki bandali toyeba ngo ezaka no ndenge esprit bandali yango ezaka no ndenge ni esprit bandali ezaka ndenge ezoka portele bino nini nga na afungola bino na yebisa bino vérité ki bandali te yango mte sali fali pupa ki bandali te yango mte sali fali pupa po ba contrat minene ofali azosala makamba minene ofali osala eza ki bandali te papa afana pe na bandali su te po soki ezalaki donc bandali bel et bien bandali ezali fief na ye place oyo akolola bandali mpe econtribue mwandamu na carrière na ye mais bo banda kolatisa yango na mapeka te fali aza na niveau su ya bandali te bokanga ye kaka te na bandali bokanga ye kaka te oyo mwana na biso ya bandali mpo bokoka te charge ya niveau fali na minute oyo nayebi te bino balewari yango nayebi te so botala fali yango ndenge nini nayebi te so botala yango ndenge nini nga nazala na mboka oyo fali so boyebaka te nabeta bino na lisolo fali pupa wana fali aza le seul musicien beta concert ya 50 000 kwanza na ngola banangole banda naloba te ele msu na dollar po dollar emati oyo ekiti soki ndeni te le montant wana kaka 50 000 kwanza fali pupa aza le seul musicien congolais oyo abeti na ngola na te na kilamba vous avez la gravité artiste. L'aime soubino boke nakata nga David na concert wana. Siko muta bongo azobeta ba concert ba place bongo o kutu ba ngole baza. Et ça il peut plein. Prévenez tozala na bino awa. Ba concert beta na sina clan tsugu. E beta ma combien? Concert sugara 5000 kwanza. 5000 kwanza kuna ba kisi donc concert sugara 4000 kwanza. Mais fallait pour beta concert on a combien? Fallait beta concert 6000 kwanza. Billet mati en veille ya concert. Pe la sa niveau ya artiste qui munene ya artiste. Soko comment ça fait dire mutoka fallait pour pas asala barbecue na mboka o ebeta nzadi. Ba wario boza bata kidiba bino to freiner fallait. Pourquoi Hérissé Watanabe barbecue na ye elega ya fali pupa tolobani donc fali pupa azana makambu te Hérissé Watanabe azana makambu po ba image za wana bobani no wela nanu na fali pupa bate Hérissé na bata fali bobani wela no salle place ni obo sala barbecue bate Hérissé babi ba sala ngona les quartiers bino pe bata fali bolbi les quartiers bata fali bo sala ete poani boko kele quartier te poani mbongo ebimaki bolia ngo bolinga ko lia mbongo na komba fali ezaka bino nini bana bandali ezaka bino nini bale warion fali ezaka bino nini nga zoloba etake mopandisa ngo na lobe teko na zaka mutu soki ya fulani na zaka na kumisaka soki mission soki songolo pakala non na zaka katikati kute donc nazaka wana donc nazolo betake mopandisa ngo soki bato bayebaki makambo te bayeba ngo soki fali pupa ye moko ayebi makambo te ayeba ngo mpo ekendaki mabe fallait kokita ntina niveau wana te. Comment se fait-il fali pupa anniversaire na ye mare bato bazalaki mettre au compter pour nani anniversaire a fali pupa
oyo muta fali pupa toyebe muta fali pupa mayete oyo toyebe muta fali pupa ayete oyo toyebe muta fali pupa ayete po ani po bata ogene basala ki yango pourquoi ba division bongo pourquoi mais pourtant que soto moni soto tali na ngamba bina filé soto tali na ngambo héritier oh soki ba organiser logo ateza na mabor batu tu ba osangana baki mabor Ranson, so va organiser activité na bango, ateza na souka non. Ba tout ba ko kangana, ba kina souka non, pour ba soutenir artiste na bango. Fallait pour ko sa mpia ka na mboa oyo. Botsike logo. Ngapena ka contre bino. Dans la zone posara ni bosa bo moko. Hein? Bose belé bolobaka trop. Munena fallait pour pas ezala partout. Munena fallait pour pas ezala makambu nyonso. Hein? N'est-ce pas ça? Lidi Muniri. Na kata state wana mama social. Hein? Donc zalaka kotaka na idéologie TV pour ça la bien. On a pas ça fallait pour pas makambu na tout. Ezala aigle. Ezala likolo. Ezala likolo. Ba wario boza la complexer trop. Bolenga trop, boye ba munena falite, faut te expliquer ka munena fali. Naza porte parole falite naza nga mutute ya fali pupa. Mais ba défaut o nga nazo mona. Ba défaut o nga nazo mona na ngola awa. Pa ba le warion ba o bazaka na ngola. Faut na lobango. Mais c'est bon na lobango. Faut na lobango po botika. Bo sala makamba bien. Ba le warion na kata mboka oyo bo sala makamba bien. Donc, beaucoup de émission idéologie TV. Idéologie TV, ça, pour te bêta ma solo bien. Te bêta ma solo bien. Toutes les choses, les carana mora oyo. Ngam na lo barango. Pour ngala linga ko la vérité. Ngala linga ko yeb sabino, ma actualité ya mora o ndenge ni kenara. Hein? Ce qui a tenga magi, ngana ko loba. Fali pour pas kutanaki même date na héritier watana benakata mora oyo. Pona ba barbecue. Angaye Lidi Muniri mama social na kati ya Washington hein makambo le kaka na mboka o le 20 wana soko zalara mais na otoloka moi besre pour o sentir otala ndenge zalaki hein Lidi Muniri mama social na kati États-Unis wana pena na kati ya Washington zalaka na da vidéo mais pourquoi pas na Christelle Christelle toi moi ça m'a comme na kata Washington wana donc kotaka na idéologie tu pour information et zalaka ya sir to ko sa te to ya ka te poto kumisa ya za danser ya l'été ce qui to kumisa fali pour pas to démontrer bino de quoi fali pour pas il est capable pour David Alobaka oui fali pour pas leki ce qui na kumisa gogal motona tembe ce qui na kumisa shetani na olam ki sabino ndenge nini asalaki c'est pour cela pour monier que azala makambuto aleki mutu onga na zolobela donc na roya atena kumisa mutu pamba na roya atena lobaka makamba to wa obiso lobaka na portugais donc fali pupa autozo kao na kaza mboka oyo ba fane hérité ba beti ba wario na mboka oyo pona nini ba wario ba na organisation te ba fane hérité ba leki ba fane fali na organisation Lidi Muniri yozaka mutanani hein Christelle Ntwa bino bozaka batanani Rose Ndimbu mama social yozaka mutanani Boss Moshi yevela ngana yebozaka mutanani hein yozaka mutafali pupa tozaka mutafere gola yozaka mutu héritier watanabe tozaka noka mvuluzi olinga kokota makambo te. Hein? Merci beaucoup à toi Rosimbo. Pourquoi pas dans l'Orambo? Hein? On a bena banan kazinanga donc tous zalara ensemble et rokende bien. Donc mais ça déjà pour na ba warion o boza na kata mora oyo. Botika ki diba botika distraction. Fallait pour pas mutu mora ko pola kati na ba bloka miki wana. Hein? Ata yé moko bena aigle place ça a sepelaté. Soka tala ki ba image wana. A mon bena que oui, a su coup de tête. Pas héritier Watanabe. Mais par rapport à maman go ça ma bongo te.
Et bozo comme appelle un niveau Robert nga David ouais mais pas bolo balanga te David tant yo kenaki ne batu ba kotaki ça qui plein wa maboma nga na kotaki wana les 20 wana nga David na bandaki nano et pas aigle au par rapport nga na kozanga ba image de na mboka oyo pona lingana la sabino banga mutu ele kana ka mboka oyo David mbe na su cameraman to koti na barbecue à aigle na leli et ça l'enga bien te bon qui dit aigle comment ça fait aigle à sali vidéo ça va 26 voilà ça ngolu na minute fali pupa na ba Congo wana na Congo ko te pas fali pupa leki mo na niveau ba Congo fali pupa dans Afrique centrale na longole pas Afrique centrale na Afrique mobimba fali pupa ça li c'est moi bima ga ba dernièrement bonheur li c'est moi bima ba dernièrement donc parmi ba missions africains non Afrique centrale parmi ba missions africains 10 premiers fali pupa ça to ko sanade 10 premiers ba missions africains fali pupa ça so mutabongo fali pupa ata salisi barbecue na coin ya mabor il faut ça appeler pour ba tuwa ka baza mino ka ba congolais te bangolais penda o ayebi ko lo balingala te ayoka ka zela nanu aye mo pe mabe mebi ka esa ke fali pupa na beta no solo moko boy to ke ne concert ya fali pupa na Kilamba na tena Kilamba ba o bayebi po ba o bazaka mona ba sidadi ba mo ba koto ba ninga ko bima te ba Kilamba pe na bien te fali pupa ake aobeta concert na tenda ya Kilamba concert na sona tali bien pe na ba bilongo to zaka wana batamangala to bato to mona na ba milliers to le kaka ba 20 te maramona zolo ba mingenye mayebi yango mon vieux Gilles Makaya ayi maramna lo ba wulindeke to zaki na concert wana Tuda Zara to zaki na concert wana biso to zwika tozo kende concert nde to kende concert wana Kilamba banzela bakangaki des clients bazaki na kati basola bakomi bale biso ndo baso lingala non biso ndo lo ba biso te bango bande ko sola bazo tuna sikoyo chauffeur pona nini bakangi banzela ebele na Kilamba po Kilamba eza cité nde wa ba cité mama Mobutu ya bino sikoyo ya mwa Kidiba sikoyo cité solo nde Kilamba ya mama Mobutu na Kidiba bo salango donc sikoyo ba jena na batuni oh mais banzela bakangi ngo bo po anini jeune moko azaki na kati ana ye moko alobi oh você não sabe fali pupa qui va toi hoje aqui alobi oh yo yebite eza fali pupa mutu akobeta awa lelo c'est pour cela bakangi banzela jeune wana alobi na munoko na ye fali pupa no kwake psoa pardon congolais jeune fali pupa aza mutu pamba te angolais s'il vous plaît azo reconnaître monena fali azangolais azo reconnaître monena fali mais yo congolais oyina fali me fali asale loko te ba posa kaloka muta faire donc yo nyonso fali le karaté oyina faire posa muta fali oyina héritier oyina Fabregas oyina Robino Mundibu oyina innocent ata innocent sa makama malamu yo fo boya yango kaka bo pese nationalité mususu rwandais congolais toni bana biso te na kidiba yango na toye ba grandeur ya fali te to bima libanda boki sango te boki ba ambassadeur na nini te na Côte d'Ivoire te bozu bila mbongo donc tout tika kidiba ngana eka ko interpeller mpe moi conscience na bino ba warion s'il vous plaît bo soutenir fali pupa
Dans le baka, le royaume, un vrai Congolais. On a besoin d'un maquillage Congolais. Faut se faire un Fally Poupa. Faut n'inga Fally Poupa. Faut soutenir Fally Poupa. Dans minute Fally Poupa, ça la plaisir donc. Azo maïta combo ya Congo. Musique wana, musique congolaise wana donc. Fally Poupa azo pesa un coup de pouce moko bolisusu. Ba place ba papa wemba ba komaki. Ba place ba kofi ba komaki. Fallait ça regarder ça le kiango moi mukie. A fungoli sur horizon wana. Pourquoi pas ton dimaye? Na makambo ya tinate. Yo Congolais fa no na coin, o komo boule no Fally. Bon, bo continuer ka bongo pesa ndenge na bino ba Congolais bon. Na nga eloko oloba te, mais o ayoga yokia. O mona peke na lobi mabe. Na éviter pendant le bani na bina la vérité. Et na mona bandal moko ta pesa Fally 50 000 kwanza kana ngola. 50 000 dollars. Azate. Bango tout Fally soka ya balandake na sima. Boss. Ba mo benge présent. Siko soki fallait bato Fally ba organiser eloko na mboka o. Pourquoi pas bo kotango? Pourquoi pas bo pesango makambo? Na ki munena Fally. Barbecue Fally faut zapper na ki munene. Barbecue Fally. Ba bimisi ba mbongo bato balia ba mela. Bino bozongo bo finyango. Bo tsona ba poche na bino. Barbecue Fally, ba bimisi ba mbongo bato ba kota na piscine ba sukola. Bino bo comme si avant muta kota na asuka na piscine, il faut pia bino mbongo. Mbongo ngese bino ni. Omone sopi bino. Bolingi bo gagner trop. Ne loko na bino te. Boza eroyoka na. Ngai, nga David na posa bino ba fani. Tout ya Fally Poupa na mboka oboyoka na. Na lo bango bo sangana. Po soki bo sangani te, nga no tumba bino. Boyoka sa Fally Poupa soni ta. Fally Poupa penda sali vidéo. Mais bo kuta na boye, bo kuta ni te nzadi le 20 benako eleki loko eloko te ba tout ba préféré ba la bango pa héritier Watanabe. Héritier Watanabe ba sala vidéo ta. Héritier Watanabe ba sala vidéo te. Na kota pa héritier nga mona koka te ba maître maman ba yambinga. David. Journaliste na sa ville. Maman micro na bandi maman boulot. Et ça qui bien. Maman ne ke na bongo bolo ba wenge. Esprit banal, ngai bananga esprit banal te so rani. Nga moi matete. Na esprit na biso bana matete. Ah, botala nga vena bien. Na esprit bana matete. Na za mona matete. Mais le but est que qui mona matete ngo et même nga manga moko boto to fungola nga non 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 non. Exactement le batama 10% moko bezo compter. Mais botango 20, te botango 50, te botango 100. Carrément na vie musicale a Fally pour ton vie professionnelle a Fally Poupa. Bon zala te pour mi beta tolo, bon zala na te pour mi kumisa ke biso ba na bandal, biso bata nini ndem non 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 non. Botika Fally à l'aise. To soutenir yende, to tsaya za liboso, to betele maboko, hein pour mango que ne bien. Donc merci na batutu au bon compagnie mission David Wembe. Donc pour s'abonner massivement à Idéologie TV, pour vous allez décider donc à tout solara pembe. Donc ils ont sola balabala. Combien de missions ils ont masola balabala. Dans la bêta quand masola balabala. Keba les cambosa qui na chambre. Ce qui bien na balabala les années. Hein donc faut bien vite raboyer par ndenge yako kwa magazine makamna bino po ekomaka na balabala te pour soki David azuyango et yaka mabe bino bata Fally Poupa boye ba ndenge ko sa makamna bino. Pour ce que Bimina balabala, David a mabe. Merci beaucoup à l'équipe de Idéologie TV. To bandagi na bino, boye bino to bandagi, boye pe vena ndenge to komi donc. Nana eloko ko lobate za merci. Donc ba bonne année na bino tout. Équipe de Idéologie TV boze belé. Na rotanga ba kombote mais hein? To zala rara. To zala rara, to sa marama bien. Hein? Meilleur vers toi, mon vieux à moi, dis à Mboka, mon vieux Xavier Lopez. Merci beaucoup au Salaki. C'est pour la première fois. Xavier Lopez au Salaki au Salaki. Donc, merci pendant les Matina Gida Iba. Venazo Zelarara. Merci beaucoup à toi, mon vieux Wawing.
kotelanga bato wana mauvais wa wing kotelanga bato wana na yebika oui tout ça makamba bien donc bon continuer ko s'abonner massivement na Idéologie TV hein donc makamba bien ça awa merci beaucoup à toi Lydie Munduri na kati ya Washington wana donc beaucoup kotaka bo s'abonner na Idéologie TV ko ça bien pourquoi pas na Christelle Antoine hein donc boza musika mais so bo kotika Idéologie TV ngana bino to za la pembeni donc to beta masola bien merci beaucoup à toi bonne ngunda to za la kaka lobi nzambe mon dayebi merci beaucoup à toi coordinateur ya Idéologie TV Chika Bosango hein baksa ba courage na yebi ko simba merci beaucoup à toi bébé Davinel hein Davinel ya papa hein Davinel gauche à muito à gauche de fala papa nous met des tard papa va commencer à dire des tard mais papa nous gauche disso pour le cas de você on nous gauche disso et merci beaucoup à toi maman chef né la image maman chef né la image donc tous à la 2021 oh longévité makamba bien en tout sauf rien nzamba na bino tout au bolinga Idéologie TV Zamazana bino batu tout oyo ba accompagnera ba émission Idéologie TV donc bozala décider quoi hein moi ba remarque moi ma mike oyo zala rana komena biso to yeba ndeni to sala ngo donc ngana bino benda tous ensemble ciao.